TRC Kibolelo TV, toujours Majesté les Wakane Lobaka, Majesté na Palais et Sika Bozwami, Majesté na RDC Mobimba, partout na Congo, na Pessimino Bambo Tebele, tous s'abonner massivement parce que Lelo, Neka Lobaka, Majesté les Rois, Kaka Nenge Zalaka toujours, na Palais beaucoup kota, émission Oisa Mobangé dans l'émission, tous s'abonner massivement na TRC Kibolelo TV, toujours Majesté les Rois, à vous. Bonjour. Toujours quand on est beaucoup de Majesté le roi, le na plateau Majesté na CP na Semo Makasi ya Oyambayo, bana Congo bazana, bana Brazzaville, bana Bukavu, bana Katanga, partout na Kolwezi, bazona na biso ensemble na yo. Donc na éviter lelo oyo, bana Congo invité na biso, tozana awa, azan grand yemowa meka kopesa ba détail na ye par rapport à ndenge nini oyo tokolobe lelo. À vous. Bonjour. Nico. Oui, on a un bio le à plateau nangai et sali et c'est mon makasi parce que dans un temps ya kokuta na yote na se forcer pour na mona lelo donc na éviter au même ba na Congo nini ya sika a lelo. Et le quoi même ba na Congo ya sika. Bon, premièrement je dois d'abord me présenter parce que comme nangai Black le danseur. Donc naza danseur, na sala chorégraphe, donc Marambo Ebele, Tobina, na ba club, na ba fête, na ba mariage, donc événement nyonso. Biso tozala wana pona ko sepelisa bino. OK. TRC Kibolelo TV bolandi donc Black le danseur. Black le danseur. Donc Black le danseur, lelo oyo to sala ki effort toujours occasion ya komona ye pour to tourner un peu moins ba question détail par rapport ya ba oyo asalaka. Oyo eza ya kobina ndeka boyiba na Congo oyo babisu bayi Black les danseurs c'est que Black abina la makasi bana TRC Kibolelo TV partout bona ba parler lelo tolobaki lelo na yambeli bino mutu oyo ya sika oyo ako expliquer biso façon ya musa na ye ezalaka ndenge ni Black les danseurs. Bon façon ya musa na ngai nga naza wana juste mpona la manifestation na bino diti par rapport à azana besoin il y a pas garçon d'honneur pour un mariage naé soit besoin mutu azana clip naé azana besoin il y a pas danseur ba vidéo na kati ya clip soit mutu azana manifestation mon robe azana besoin juste que par rapport donc moi art mon eli kawana na monde la danse donc biso to zawana pour la bino bana Congo bozo landa wana ndeka nazo ba TRC Kibolelo TV Majesté le roi partout na ba palais sika bozali. Tout ça, Black les danseurs. Black, vous l'avez bien comme Black les danseurs. C'est que Black, d'autre part, Black, ils ont Congo bien, Yomo, ils ont Bassino, tout là. Bon, Black, ils ont, donc, dans le monde art. Dans le monde art, oui. Dans le monde art, donc, comme on a Black les danseurs, mais normalement, comme on va vous dire, on a Erné Blanc. Ah, Erné Blanc. Donc, c'est bon, Erné Blanc, on est ensemble avec vous. Bana RDC, téléspectateurs, Nyon, ceci, Kabozwani, Black les danseurs, tout ça, awa. Bisope TRC Kibolelo TV dosaki effort ya koloba non na ba oye asalaka ndenge to kaka na matoi na biso tosalaki effort ya komemela bino invité na biso o tozana lelo Black les danseurs na lingi na yeba siko ba organisation na bino est-ce que ozana équipe mobimba baza sima na yo ou bien yo mo de maître yo mo pende équipe donc on voulait savoir. Déjà, on a une équipe dans la Bali. On a fait un mariage coutumier. Ok. On a une équipe dans la Bali. Donc, ceux qui ont un mariage coutumier, on voit ça que les manifestations, ils sont pour les autres, c'est un donc coutumier bina. Donc, bisoto zawana. Mais, les bandes un peu dans la barre, sont sous la kindaka. Donc, collaborer là, ninga des alaka, kakemutunga, ninga zana, moi, marché, moi, de clip. Abengi ou tout ça, tout ça, l'équipe, moi, quand on presté la clip, ou soit, na fait. Ok. TRC Kibolelo TV, toujours Majesté le roi. Bozo l'année déjà. C'est que Black les danseurs à lobby, il est à partout dans la manifestation. Ils ont la peine à la matin, je pense, oui. Oui, donc ils ont la peine à anniversaire, tant que lobby va fête, c'est que Bobi comment ils ont donc comment les locaux Black les danseurs, tout le monde y est bas. Bah comment bah a besoin d'éclaircissement moko. Oui, bisa bango. Façon et à travail na yo ndenge au sein la musala na yo et c'est ngaka au lancer appel ou bien aux ara déjà organisation ming bazala express aux ali bango bazobengo par téléphone
déjà ba misusu déjà ba obayebi ça déjà combo ba obayebi qui non ah t'es dans un montel ou abina rato benga bien la manifestation na biso benga bien ils appellent na misusu aux autres tous les types de minutes tous ça vraiment na manager sûreté tous luka moi tous na moi manager na biso moko boye OK ikamboyebi était parce que na équipe na maso qui baye pour ça la les minutes déjà tous ça vraiment dans besoin un manager qui appuyer biso makambo biso moko vraiment donc moi possibilité possibilité vraiment ils ça te makoki on tous a besoin il y a mon manager mon corps donc à soutenir biso pour grouper donc bana ba continuer mboka ba soutenir biso tout papa Fachi Beto donc tous on a déjà ensemble donc Webi RDC Mobimba Black les danseurs tout en tout temps on dit Black les danseurs c'est que abinaka makasi yango bana Congo tout ça on a deux choses que nous on Black les danseurs Black tu est-ce que tu yeba aux un numéro OK au ça bana Congo ba téléspectateurs na biso oyo ba on a besoin peut-être na yo ba manifestation ezali tout là. Oui, numéro Ezali. OK. Numéro Nangaza 081 66 76 328. Nabandeli pour la deuxième fois 081 66 76 328. Et numéro Nanga, il y a appel normal, les a 097 73 50 178. Donc, voilà vraiment ce que Beninga. Peut-être dans cette après yo ndenge osala ka bisana na yo ya kobina wana ezalaka vision moko ekotela kiyo ou bien olalika aux inspiration ou bien on va dire pour apprendre pas ya mutu ndoko pe danser. Non nga kobina vraiment na koloba ezana botamana. OK. Parce que la banda kobina le prix na rana ajamoki. Na ndo kobina catholique et na banda balé tina zo mona na zo kola ke na moni loko eza kasi na mafona sani na binisa mo. OK. Nde tant na koli na komina ajamoka mikolo na kusaka. Ndi ko assister na ba groupe belé ti lilo pe ya za o nga lilo na zali donc so na ye wana pena na bini donc bo sepela. En tout cas fait un video qui a vraiment tant que bino ba bolinga danse. So que c'est vraiment dit tout ça besoin de tout boire bien na Bina vraiment donc au plus ça fait télé. TRC qui Bolelo TV bana Congo Mobimba. Dès qu'on a eu la bana Congo c'est que na golo bana ya wabité donc bana Congo toza na ba talentier bato ba yebi makambo na mboka na biso. C'est que tant on dit bato bazana ba talent binomo bozolanda et que mboka na biso culture na moza makasi plus que nenge to mesana ba mona ba biso to binaka ba mona ba to yemba bien donc toza Black les danseurs awa c'est que Black les danseurs na lingi lobaka ya suka est-ce que tant au sala ka musala na yo to monaka ba chauffeur bazaka na soni te na musala na bango siko kobina ezalaka soni mingi eloko ni bosala ke olongola soni wana kwiti ou bien eloko mingi. Ah non, même pas de bonanga. Kwiti pour la nini. Déjà, sokoza ne loko moko eza kati na yo. Déjà tant on le dit que chauffeur azaka na soni te za azali bosa pour la ne pas dit que aboyi aiba. C'est ça. Aboyi aiba pour sonner là taille plus non. Okay. Je peux déjà tant to bina nga pour de prendre na mela non kwiti te. Na mela kwiti te. Donc déjà question na que o eza musala na ngai. Eza musala na fona sala mona lo linge sindi fona sala mona. Donc déjà soko ochi déjà kwiti. Ba tumsusu bazala ba supporter kwiti te. Akocha kwiti bui. Akoto sa maman bui ezo se pesa ba tuté. OK. Donc TRC qui Bolelo TV mais Blackman est-ce que vous en avez besoin pas ou bien vous êtes fatigué parce que n'a dit que outil ba organisation belé lobby vous êtes fatigué déjà donc il n'y avait pas l'occasion que l'autre ça dans une émission n'a invité toujours occasion oza ya nini obombeli biso pour bana Congo ba sepela ou bien pour repasser biso prochainement. Non papa Jo en tout cas vraiment on a besoin en pour la minute sur mon coyer fatigué déjà au petit boulot tout là. OK. Mais vraiment on a besoin en compte TikTok et ça OK. Donc vous doutez au comique Black les danseurs au moins la vidéo ezali. OK. Bana Congo bana RDC TRC qui Bolelo TV Majesté les Wakande à l'Obara Bolandi Black les danseurs vraiment azaki na ba organisation de lobby oya bombeli bino ya malamu wana bokozwa yango lisupu à tout moment to ba nous anayi na TRC qui Bolelo TV pour apesa ba talent na ye bana Congo ba mona sentir que ndenge nini makambo ezokoleka awa na RDC par rapport ya ba talent oyo bana Congo bazana yango
Mais éviter mais Black. Est-ce que aux gens quelques personnes ont trouvé sa beauté dans la connaissance sur les ouais, pourquoi pas n'appeler ça mbote. Bon, on appelle ça mbote na le premier coach na biso Isaac Kalon, Jessica Zali, Longo Nebele. OK. Et deuxièmement na pesi sur mbote na les grands Yaki. Donc coach na biso sous ya mne ya danse pour tous na pesi bino bambote belé et ba collègue na nga nyonso na on atangi kombote en tout cas bambote na bino tout ça na biso malamu ndenge Kitoko. Je pense que Nzamba Rupambo la biso parce que na Congo vraiment danse vraiment tout le monde a besoin de ça goûter mais or que ça va musa na biso to bota mina ngo ba biso dozo ignorer biso ba biso ba finga biso mais tout ça fait la choix parce que c'est loko ils a quatre infos donc a checker a pesi bino ba mbote ba na ki donc tout ça na pour la ville. OK, toujours le même, toujours majesté le roi. Majesté partout dans le palais Congo et Sika Bozwami Brazzaville Bukavu Katanga Golo Eziboti pour la Siko Black le danseur et puis Tobo Sainte na pesi batunyo sombo de Sika Bozwami dans le palais et puis le grand caméraman na biso du moment tous années Siko na TRC Kibolo TV Georges na pesi Mbota et Mbote Ebele et Sika Azwami bana Congo tamoni ke tosuki awa po oyo tobombelaki bino ya makasi. Prochainement, vous rejoignez les sous pour CPLA. La Black les danseurs, à vous attendre. Ciao. Bye bye.